Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingi te be élection salama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, to sengi indépendance abiso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vie. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, www.congolocolenews.net, merci Balandia Nabiso. Banamboka toye lelo, nandenge ya mwana musala na bino toujours, toye kobeta masolo ya mboka. Et pour vous dire que masolo est bandit. Boyebi ke tangu toleka kaliboso etandumuke ezalaka pona kobeta n'importe quoi te. Et ndenge boko yeba ke émission ezali émission les meilleurs de la RDC tolobela kamakambo o ezali ya bien to encourage kamalam pe to décourage kamabe. Voilà pourquoi banamboka toye lisusu lelo poto beta masolo ya ba meilleur na makambo oyo ekoleka na kati ya mboka mbutu ekoti na mboka na ba secteur ebele tozoyeba lisusu te nani azana nani azosala nini. Voilà banamboka bokotuna ezali dossier ni ezali dossier ya conflit foncier oyo ekoleka kuna na mbinza meteo na lopango oyo ezalaki ya Metelsat bipai wapi mbutu ekokota bana mboka toko développer parce que lisolo oyo toko beta eleki na ba émission ebele pe na ba réseaux sociaux batebele balobaki batebele bayoki yango e batangi kombo ya mwana mboka Emery Okundi na kati ke masolo eleki malamu te. Emery Okundi abuki abundi asali makambo nyonso na meilleur de la RDC ndenge boyebi bien ke biso to se focalisaka na malamu pe tokendaka tout droit na bit soki bomoni tobimi lelo eza pona kolakisa bosolo kopesa bino version vraie ya lisolo ndenge ezalaki. Alors mokolo ya lelo je ne suis pas seul dans les plateaux, naza accompagné na mwana mboka maître avocat oyo alandeli masolo wana ebandeli pesuka tokopesa ye nanu mbote mwana mboka mbote ndeko balandi na biso oyo bakotala meilleur de la RDC na mokili mobimba bazomona yo na boyi kopesa kombo po yo moko mipesa la kombo bakoki koyeba kombo. Oui, bien sûr, et pekisamite ngana bengami na kombo ya maître Lengalupaka naza avocat na baro ya Kinshasa Gombe. Voilà, et na sepeli po ya mbinga na émission ya lelo po na koyeba vérité po na likambo ezolika na mbinza météo na villa numéro 9. Merci. Merci Banamboka boko yoka ke maître aza déjà na précision ya makambo et sujet to pesa ki yango déjà oyo to kolobela lelo motuna na biso ya liboso maître to moni bilili eleki to moni mwana mboka moko aleki na émission kombo na ye monsieur Kamanji Ilunga Kalala Benoît bazobenga ye pe lisusu Nelson mwana mboka wana alobi makambo ebele okoki kopesa biso nanu mwa extrait ya lisolo ndenge makambo ekoleka na kati ya lupango wana. Merci beaucoup. Ndeko naebi peut-être qu'on permettre émission ya lelo ezala un peu bilingue pour tomeka quand même komanyola bien toke mwana mboka tozala plus appuyé à l'aise pour quand même bandeko na biso bao bazolanda biso
na musika bayoka parce que belepe bayoka kalingala te belepe ba comprendre te moi ndambo ya munoko mususu na koloba pour peu mieux m'expliquer. Merci moi na mboka tokende. Voilà, likambo ezoleka biso tout olandi na ba liens sociaux ezolobama tout autour ya villa numéro 9 na Mbinza Miteo pour un soi-disant c'est l'abbé Monseigneur Nilson Kamandi Ilunga. Ndeko, voici le fait parce que tu es quand même que ça la jugement de valeur te mais tu es copé sa vérité likambo ndenge ezali pour te copier sa référence oyo balingi ko vérifier ba kepe ko vérifier pour baye ba ke oyo lobama ki ezaki bosolo te ezaki lokuta Ndeko journaliste, pour votre information, mais c'est Kamandi Ilunga Nilson n'est ni propriétaire de la villa, ni copropriétaire de la villa. Mais néanmoins, un ancien travailleur, un ancien agent de Metelsat. Ça, il faut se fixer. Il n'est ni propriétaire, ni copropriétaire. Il y a villa numéro 9 sur l'avenue Miteo, Mbinza Ipen. Mais au moins, c'est un ancien agent de Metelsat. Alors, moi, Mikolele Kaki, pour quand même Thomas Nyolango bien, et ça, il y a certaines villas qui deviennent pratiquement impossible d'y occuper ou d'y habiter. Compte tenu, il y a délabrement avancé. Voilà, par rapport à ça, météo na politique na il y a interne. Amekaki quand même quota là que il n'y a pas suffisamment de moyens pour désintéresser ces anciens agents qui occupent des villas, qui sont en état de délabrement avancé. Abandaki déjà côté ka, à partir il y a Bapangouana. Voilà, c'est ce qui arrive dans la villa numéro 9. Ici, comme M. Nilson Kamandi Ilunga Afandi. M. Nilson Ilunga, j'ai de preuves. Ndenge Bandaki, à complicité na oyazaki chargé à patrimoine immobilier à Metelset, mais c'est Mbambu. Bateki, voilà, mais c'est Mbambu. Batekeli, Madame Elodie. Madame Elodie, oui. Elodie. Elodie Bassiroua, preuve à l'appui, Batekeli, Madame Moana, moi parti, moi étendu. Oui. À complicité, na chargé du l'ancien chargé du patrimoine, Monsieur Mbambu. Preuve, il y a document, il y a Metelsat, Yangoyo, na Pesio. Batekeli, Madame Elodie, n'a pris il y a $70,000. Banamboka. Nakoyebisa bino ke tozaba na misala. Et surtout ceux qui bokomona biso tolobaka bosolo pe tozalaka na ba précision. Biso tozaba to oyo tozwelaka makambu likolo te. Et ceux qui omoni na koti likambu yebaki likambu wana eza ya kofanda. Et ba preuve nyonso ezali. Na 8 ans ya kolanda koyoka maloba nyonso ya mwana mboka Kamanji Ilunga Kalala Nelson Benoît oyo pensa alobi na nyonso ndenge akolakisa mwana mboka Emery Okundi ke yende muto ayaki kobuka kosala ba makambu nyonso esalemaki na lupango na ye sikoyo nazwaki temps ya kotambola na sukaki na information wana te ifalaki na yeba na koyoka deuxième son de cloche nde na koma ki bisika ifalaki na koma ndenge tobimi lelo tozana ba preuve yango bomoni lelo na zui mwana mboka maître oyo tozali na yekati na oyo esika
pour ayeba na kopesa bino vérité aw ezande vérité ya lisolo ndenge ezalaki eza information ya likolote. C'est ça l'état des droits. Hein? Mwana mboka parce que tozolobela état des droits olobi ke monsieur Kamandi basalaki complicité na mwana mboka mususu oyo azalaki chargé ya patrimoine na kati ya société nde batekaki lupango je crois ou bien ezalaki ndenge nini. Complicité dans le bon sens, ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que tango batekaki la vente était valable. La complicité c'est vraiment dans le bon sens. Parce que, oui, parce qu'il est de la politique au sein de Metelsat de désintéresser les anciens occupants, les anciens travailleurs. Voilà. Banamboka a des fois des intéressés. Donc, ezaki société azalaki na batu apesaki esikaba fanda na kati ya mapangu na ye. Sikoyo tango société azu initiative ya koluka koteka mapangu na ye, nde tango azoteka azu mondambo ya mbongo apesi mutu oyo afandaki place wana po akende na nzela te azwa esika mosusu. Je crois ezandenge wana. Je pense que... Alors je pense que j'ai été bien suivi. C'est ça la vérité, la précision. D'abord sur le fait. Mais c'est Kamandi avait vendu ensemble avec les chargés du patrimoine, mais c'est Mbambu. C'est un ancien chargé du patrimoine parce qu'actuellement, il y a un autre qui est nouvellement nommé. Ils ont vendu une partie de la villa numéro 9 à Madame Elodie Basiroua. Des parties à Soukao, Tomoni, Oyezalina, na Mwanzela, Nango Mupanzi, à côté à droite, je crois. Nakokoma. Alors, Tango Bateki, moi parti wana. Batiki sike immeuble et Zali et Sika, mais c'est Kamandi, Afandi comme ancien. C'est vraiment, il faut avoir la précision. Mais c'est Kamandi n'est ni propriétaire, ni copropriétaire de la villa numéro 9. Afandi na lopango ya société. Afandi na lopango ya société, oyo azaki kosala. Kosala, c'est ça. Kosala. Mais il n'est ni copropriétaire, ni propriétaire. Ça, c'est une précision qu'il faut retenir. Alors, comme dans la politique interne de la société, on a pris option de désintéresser certaines villas qui sont devenues à un état de délabrement avancé. Notamment la villa numéro 9 de Batekaki, moi parti, le Pangouana. Et à l'époque, nous n'étions pas, parce que c'est au tribunal que nous avons appris et que nous avons compulsé le pièce. Ça, c'est un procès contre M. Ilunga Kamandi, contre Madame Elodie Basiroua. Alors, tango wana, M. Kamandi Ilunga a perçu $70 000. Biso Tozakite, nous avons eu de pièces au tribunal de grande instance de la Gombe. Bapreve ezali. Bapreve ezali. Alors, Madame Elodie, parce qu'elle habite actuellement en Atlas, en Atlanta, à Komikobela. Alors, même, moi j'ai déjà acheté, comme je suis devenu propriétaire, à côté que ma cliente, c'est la partie qui m'intéresse. À côté que ma cliente, Madame Mimi Mukanda Disanka. Yangondo Zomona, Bisoto Bengisi Batu à l'État, parce que vous avez dit que nous sommes dans un état de droit où on respecte des normes de loi. Madame Mukanda a appelé les agents du cadastre, dont voici le croquis. Voilà, nous a déjà croquis. Batu à cadastre baye, ba dessiné croquis, batali oui. Moi parti oyo Madame Mukanda a sombi yango yo babimiselie Mukanda na ye o babenga kango buku ya lopango certificat d'enregistrement. Yango yo nazo pesa yo en titre et à preuve. À qui de droit il peut vérifier parce que ce sont des services étatiques. Tosuki wana. Parce que contrairement à ce que M. Kamandi est en train de narrer,
dans les réseaux sociaux, il a fait appel à un certain nombre de journalistes que tentative d'escroquerie ou escroquerie. Non, mais qui escroque qui? Voici la vérité. Mais c'est comme on dit, Nilson Ilunga, à Teki parti à Liboso, à Monique, façon de vivre, ils allaient se soutenir, à côté qu'entrer. Après que bateau et agent et à l'état n'a produire au document oyo, baleki ba dessiner. Awa oya ko bandaka ko bimela en anzela, oya ko bima ko bandombimela en anzela. Ye mais c'est comme on dit, à côté qu'à moi parti ya oyo lisusu ya bimeli nae. C'est-à-dire sa sortie. Tolo ba tekinzela nae. Tekinzela nae. Preuve, on peut effectuer une descente même sur terrain. Ok, nous vérifier. A Tekinzela nae, aye kobuka, et si il y a deuxième acquéreur qui est ma cliente, Madame Mukanda, qui a le document déjà établi par les services compétents, notamment le cadastre. Madame Mukanda lui dit, mais non, moi j'ai déjà acheté. Comment oya kobuke pas nangai pour Lukanzela? Jamais. Comme nous sommes dans un état de droit, on ne pouvait pas se faire violence. Madame Mukanda va déposer une plainte dont voici la copie. Une plainte devant le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Mais médicament l'État. L'État Sambishi, a Bengisi, mais c'est Kamandi. Na mona na ende bazako buka. To lakisi bango ba preuve. Onde bazaki kobuka. Parquet a instruit. Le parquet a conclu que M. Kamandi et son fils sont soit auteurs ou co-auteurs. Il y a destruction méchante parce qu'ils ont écroulé un mur appartenant à ma cliente. Je vous fais voir les documents. Oh, il y a jugement. Non, avant qu'on arrive au jugement. Avant qu'on arrive au jugement, c'est ici que le parquet va fixer le dossier devant le tribunal de paix de Ngaliema. Mais c'est le procureur, près du tribunal de grande instance, a fixé le dossier dans le tribunal de Ngaliema pour le juge Bakende Kosambisa, mais c'est Ilunga Nelson Kamandi et son fils Kabeya. Batindeli Bango ba invitation, ba été. Le tribunal va condamner Bango par défaut, dont voici le jugement. Va condamner Bango pour 2 ans. Vous voyez le jugement. Le tribunal, jugement Yangoy. Banamboka bozomona. Oezali jugement ya tribunal Yangaliema. Tribunal de paix. De paix Yangaliema. Yangaliema va condamner, mais c'est sous RP 26 618. Bar 28 689 chambre 11. Il y a tribunal de paix Yangalema va condamner mais c'est Ilunga pour destruction méchante. Yoka totangana numwamuke tozoyoka en cause donc jugement sous numéro RP Maître Oezaba Makamunabino 29 61 8 bar 28 68 9 bar XI en cause Ilunga, Kabeya, Nelson Benoît et Kabeya Ilunga opposant contre Mukanda Disanka opposé. Entendu que suivant acte d'opposition numéro 45-4 bar 2018 du 27 février 2018, Maître Sabiti Kassanda, c'est que on dit azalaki avocat na bango. Maître Kassanda ndé azalaki avocat na ye. Il y a Nilson na ye bien parce que nous sommes des avocats, on se connaît très bien. Mais elo que zo intéressé nga a on a moni ba komi ordonne son arrestation immédiate, condamne le prévenu Kamanji Ilunga Kalala Nelson Benoît à payer à la partie civile la somme de $5 000 américains au titre des dommages et intérêts
le prévenu Kabeya Ilunga Kabeko a lui payé la somme de $1000 américains. Maître, nde jugement oyo ba pesaki na commune ya Ngaliema. Natikelo yango, hein? Mutu nyonso akoki kozala na besoin parce que nous sommes venus pour dire la vérité. Alors la vérité, ça se prouve. Ça ne soit pas sur Babilili, Yakotinda partout, et ça ce n'est pas la vérité. Nous avons de preuves pour la vérité. On a Tolongwe parti à Liboso. Là, il n'y a pas de problème. Parce que ma cliente occupe sa partie qu'elle a achetée et le parquet qui a déjà fixé même les dossiers a ordonné qu'on puisse reconstruire le mur. Et le mur a été reconstruit. Il n'y a pas de problème. Kuna et Chili, pour ce qui concerne le dossier à Liboso, il y a Madame Mukanda. Maître, question moko ezoya. Monsieur Kamanji alobi ke Emery Okundi nde muntu azalaki sima ya makambo wana yende muntu atongisi place wana yende muntu abuki asali makambo wana tozana pose ya kozwa moins éclaircissement place wana tango basalaki jugement oyo Emery Okundi azalaki na makambo oyo ou bien je ne comprends pas. Po ye alobi ke Emery Okundi nde muntu asali ba garde républicain ba toanera tangi ba service ebele ndenge toko yokana no son wana. Les généraux, l'ANER, les magistrats sont derrière des escrocs. Et alors ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que les services qui doivent faire l'image du pays viennent se ridiculiser ici. Et pour terminer, la deuxième chose que je voudrais souligner, le mur qui est construit là-bas est construit par le service d'un magistrat envoyé par un procureur de la République. Donc, un magistrat est venu avec des gens, des maçons, avec des militaires de la garde républicaine pour construire un mur et m'enfermer ici. Ce temps-là va prendre fin un jour. Tiens, filmez-le. Vous êtes disant à la fin, vous ne disiez plus rien. Vous n'avez pas de raison. Je n'ai pas de choix. Oui, mais parce que vous êtes votre règne c'était avant, mais plus maintenant. C'était avec d'autres personnes. Pas ici. Pas chez nous. Qu'est-ce que vous Pas chez nous. Non. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Toi, tu Toi, mon épouse. Non. Toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu devrais me voir. Tu es Sambia Okundi m'a promis que dans les minutes qui suivaient, je devais aller en prison. Eza bongote ndeko eza lokuta. Je sais que M. Kamandi a voulu seulement politiser cette histoire pour habiller ce qu'il est en train de faire, ce qui n'est pas correct, parce qu'il n'est pas correct avec lui-même. Et il a trouvé un appui pour politiser les dossiers, c'est la personne de Emery Okundi. Pour rien. Pour votre information, monsieur le journaliste, voici celui qui a construit. C'est pourquoi il faut de preuves. Metelsat a constaté que trop c'est trop dans la villa numéro 9. Metelsat va prendre maintenant l'initiative de vendre tout, même là où habite M. Kamandi. Donc voici l'acte de vente. Maître Oligolo Baki. Je viens. Et si Kaye Afandi wana bateki yango déjà. Et si Kaye Afandi, on a vendu à monsieur Junior Oleko Nguo. Donc voici l'acte de vente. Acte de vente Yangoyo. Il y a villa numéro 9. Il y a villa numéro 9. Entre les actes de vente, entre les sous-signés, Metelsat. Là maintenant, Metelsat de droit. Parce que Metelsat, elle, c'est le propriétaire. Il y a Esikawana. Mukanda ya Lopango Yango yo. Certificat d'enregistrement. Ndeko nanga oza journaliste. Tangelanga soki certificat d'enregistrement na kombo ya Kamandjesa na kati. Ezate. C'est pour Metelsat. Metelsat a constaté qu'il y a trop des abus et de bruit au sujet. Il y a Villawana, Metelsat a eu de droit, d'autorité à Teki. Il a vendu ça à qui? Je viens de vous donner l'acte de vente à M. Junior, dont l'acte de vente est là.
C'est pour élarguer petit à petit le nom de mairie qui n'est rien pour rien dans le dossier. Mais au moins, je vais arriver. L'acte de vente est là. C'est lui qui signe, c'est Metelsat comme vendeur et acheteur comme acquéreur, c'est M. Junior Oleko Nguo. Voilà un peu le problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? De suite de cette vente, on va maintenant approcher, mais Telsat, comme toujours dans sa politique interne, va maintenant approcher, mais c'est Kamandi, Ilunga Benoît, qui perçoit l'argent de suite de cette vente. Voici son acte de décharge. Simaya Koteka et Sika Oya Afandi wana. Afandi. Voilà. Mais Telsat a payé 20 000 dollars dont il signe. Oye atika et Sika ya batu. Atika la muto ya sombi et Sika wana aya kosala makambu na ye. Voilà. C'est pour dire que monsieur Kamanji azali susu na droit na kati ya lopango wana te. Même pas. C'est là où je me demande makelele nyonso ezo salema sur base de quoi o ezali de charge na signature ya monsieur Kamanji Ilunga Kalala Nelson na moni basali yango na date ya le 4 juillet 2018. Il dit voilà. Ceci: je suis signé monsieur Kamanji Ilunga Kalala Nelson Benoît reconnaît avoir reçu la somme de 20 000 dollars américains entre les mains de M. Sona, chef de division de Metelsat chargé du patrimoine immobilier. Et dans cette décharge, je m'engage de libérer la maison dans déjà 3 mois de préavis. Ça, c'est M. Kamandi. Après que Metelsat ait vendu la partie de la villa où il habite, l'immeuble où il habite, et Sika Oya Afandi Nangonga Oyo. Mais c'est Kamanji a joué si le 70 000 dollars, parce que l'acte de vente est là, c'est 70 000 dollars, mais c'est Kamanji à lui seul a joué 20 000 dollars pour libérer Sika Mususu atike la mutoyo à Sombi. Mais c'est Kamandi ne se limite pas seulement à ça. Comme il dit qu'il y a espace comme OK. Toujours de sa cupidité, après avoir azu mbongo a bengisio ya somba lisusu kotoyo pour atekela ye quand Sika Afandi atekela ye lisusu 1 mètre babuki. Comme l'avocat, il y a un client au ya otiko somba apenginga e maître. Mais tala likambonga na otiko somba mais tala papa na continuer lisusu tokiti toke koyebisa oya somé non papa o siko sombi o mutu atekeli yo azali susu propriétaire il est ni propriétaire ni copropriétaire azali susu atana droit mon côté na lopango oyo tala ba acte na ye toti ko joa parce que asa joa ki oyo comme ezaki comme intérêt ba avantage na ye mutu wana comme ça incompréhensif abuki même Sika atongaki azongisi mire Sika chokoke même ero okokuta mire ya Sika kaka Sika Afandi tango na otiko visualiser ba image ya ndeko Eliezer omone Sika mataki na mire voilà. Et Sika on eza mire ya Sika ba otiko tonga oyo meseka manja otiko tonga. C'est pourquoi nous disons qui escroque qui na lopango wana ngape na kotuna nani aza sima ya likambo oyo penani akoluka mutu ya mwana mboka Emery Okundi elisumu mwana mboka asali ezali ya koluka bosolo ou bien lisumu na ye ezali ni mwana mboka parce que tozali awa na kati ya émission oyo to koluka vérité. Est-ce que yo ozali avocat ya Emery Okundi ou bien ozali avocat ya Kilia na yo oya sombi lopango oyo monsieur Kamanji Afandi ndeko na produire yo ba document ebele pona nini bandeko na biso ba bazolanda biso bakende ko vérifier parce que ce sont des endroits publics. Le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema
c'est un lieu public. Le greffe, on autorise la consultation. Comme un juste journaliste d'investigation, vous pouvez investiguer. C'est-à-dire dans tout le document, Oyozawa, Naza avocat, il y a Emery Okunji, et puis le nom d'Emery Okunji n'est jamais repris nulle part. Nulle part. Mais au moins, il y a bien là comme Moussou Sondeko. Et ça, c'est ce qu'on appelle la politisation pour se faire monter les acheteurs. Nos homona. Baebi ke ndeko Emery Okunji azana yena likambuna mutute. Et puis, comme Nandenge a collé Kapo Luka Kimia, parce que quand même, c'est un homme d'État. À l'équipe, il y a des Zandenge Nini, moni image yonde na zomona wana, que ce n'est pas sérieux aux eaux les kawa, et comme que yenda zasima dossier. Maintenant, on a aussi produire des pièces. On peut vérifier dans le cadastre, ce qu'on a Congo et Emery Okunji derrière tous ces dossiers. Jamais c'est nulle part de Konangaï. Exacté. Le contraire, nakosenga ba journaliste ba salaki na émission. Ba le kana tribunal de paix ngaliema, ba kende kotanga dossier sous RP 29618. Je pense que ba kozana contre vérité bango moko. Bakokuta toute le pièce. Il y a dossier wana, nulle part le nom de Emery Okunji n'est pas impliqué na likambo wana. Mwana mboka na landi nazo senga nanu ba pesa biso moi maloba oyo monsieur Kamanji azoloba ki balekaki na tribunal de la paix ya Ngaliema a gagné qui jugement ba pesa biso nanu. Maintenant ici où nous sommes. Que moi j'ai gagné. Donc il y a un jugement qui a été rendu. Donc il y a un jugement qui a été rendu au Tripin Ngaliema. Oui. Hein? Au Tripin Ngaliema. Et j'ai gagné. Mais moi je suis fonctionnaire, j'ai fait. Voilà, Banamboka. Binomoko boko mona ba prêtre, ba l'abbé, ba sango, ba pasteur, nenge yemoko mi pesi ba qualification nyonso wana. Boko yoka makambo akoloba. Mais jugement de yango tozali na yango awa ba condamné il y a 2 ans, il y a servitude pénale et puis avec dommage et intérêt, il y a dédommagé plutôt au yazalaki victime pour na $5,000 je crois. Mais botali makambo ndenge akoloba. Mais loko ekoka musanga ezake monsieur wana lobi ke alongaki jugement. Mais na émission ndenge leki wana tomoni document moko elaki si preuve yake basala kité. Voilà, nous avons tous les documents ici. C'est ça la vérité journalistique. C'est ça musala oyezo senga biso ko sala yango. Nazwa kitan ya ko auditionner maloba nyonso ya monsieur Kamanji, Nelson Benoît Ilunga, nazwa kitan ya kokota na mozindo ya masolo. Koluka ba dossier oyo bokomona. Voilà pourquoi na ke plus loin koluka maître avocat otozali na ye na plateau ya ba meilleur lelo pour ayeba na kopesa éclaircissement. Et c'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. C'est ça le meilleur de la RDC. Meilleur de la RDC tozwa kamakambo likolo likolote. Tolingaka kozala na ba preuve avec ba précision. Ozana posa ya kozwa yango ba document ezali awa. Ba certificat d'enregistrement, ba cartographie, ya lopango ndenge ezalaki et d'ici là nazo kitanga moko na place wana pona la kisabino na pesa bino ba propos ya bato ba témoin. Lelo lokola TV ezangonga moi temps ezalaki muke, voilà pourquoi to se focalisaki mingi na mwana mboka maître oyo to bengi po ayeba na kopesa biso moi éclaircissement. Maître, je crois que moi maloba ya kobakisa mususu ezali pesa biso éclaircissement po bazala po ndenge tozolo bana bilili ezoleka bozomona tozolakisa bino pièce par pièce ndenge makambo elekaki contrairement na makambo boyokaki bomonaki bakolobela bino kaka na munoko boy. Ndeko na ngai, merci parce que le moment de la vérité est venu. Toyokaki tolandaki mais loko na koyebisa bandeko na biso ba journaliste
bazala kapé na éthique. Ce que yoki likambo, que se faire partie à likambo en athée, la église au milieu du village, on a 200 de cloches avant de balancer certaines images dans les médias. Parce que ça public, des bazos dans likambo est trop sensationnel. Très surtout, tangami wa kombo ya bato mususu comme les hommes d'État. Les longs na plateau na yo ndengo benginga na yebisio na lakisho preuve à l'appui. Je mets à votre disposition ba document nyonso wana zoango le public o bakolinga kolanda po ba contre-vérité. Les documents sont là. Ba procuration nyonso mais ça c'est le Metelsat. Okokipe ko la kisango ça c'est Metelsat. Propriétaire ya esika ne ateki badbani nyonso ana ba procuration ba document nyonso est concerné le pango yango yo nazo pesa yo po ozala na contre-vérité. C'est-à-dire il faut avoir des sons de cloche parce que lorsque vous avez seulement une information ramassée dans la rue n'importe comment n'importe quoi sans preuve vous la balancez et après vous avez la contre-vérité, vous savez ça revient à combien? Non, vieille Limbissa, le pardon. Ça, ce sont des propos tellement diffamatoires. Moi, je viens de vous produire tous les documents. Nulle part le nom de mairie ou qu'on j'ai impliqué là-dedans. Mais le comble, c'est quoi? C'est M. Nilson Ilunga Kamandi qui veut seulement, tout simplement, politiser une cause où il n'a ni intérêt ni droit parce que notre produit ba décharge ya sa joie des gens bongo po abima lupango ana azwa mbongo parce que le pango ya Metelsat kolo le pango ateki le pango na a désintéressé comme occupant comme ancien agent il faut abima dans 3 mois abimité c'est pourquoi ils ont nazo politiser dossier wana et je pense même na ba ndeko na bino ba journaliste au soumettre pe bango ba preuve wana ba vérifier baza na contre-vérité. Je pense que ba ko se ressaisir ba ko le kalisusu na média pour ba démature ba information o ba pesaki. Maître olobi ke présence ya ministre place wana esalaki nini? Ndeko nazo yebisa yo encore une fois de plus que le droit de vivre en famille n'est pas interdit à quelqu'un. Et ministre, au-delà d'un homme politique, c'est aussi un homme social. Parce qu'il a sa société comme une famille. Ozongeli na mutuna na plusieurs fois présence na ici kawana mais na otiko yebiso clairement ndeko. Po biso toye koluba ko yebiso vérité. Parce qu'on a eu à s'informer. Si je ne suis pas son avocat, il a tindinga pea wa tena koluba. Mais au moins, onga na yebi parce que je suis l'avocat de Madame Mukanda qui m'a laissé attendre que son père étant malade et le ministre a profité de l'occasion un jour d'aller rendre son beau-père qui était malade visite. Et comme ils ont suivi, parce que ce sont des parcelles voisines, je vous avais dit qu'il y a 2 parcelles différentes. 2 parcelles différentes dont je viens de vous soumettre les documents. Ils ont profité maintenant de l'occasion pour détruire la partie du mur. Bukandambo, juste une façon de provoquer. Pour que le ministre Aya bamona un fils qui est longi po bazoa. C'est que ça, ce sont les informations que j'ai apprises de la bouche de ma cliente. Tango Baké pour rendre papa naye visite, qui est un malade, qui habite dans la parcelle voisine où Madame Mukanda avait acheté des mains de Madame Elodie à l'époque. Voilà, ils ont profité de l'occasion pour détruire un mur. C'était un acte de provocation. Parce que, pour que aye
wana ba provoquer pour bayeba c'est que peut-être lui il est na dossier. Voilà nde omoni nde onzo mona même image wana parce que ngana oti komona ngo ndeko nazo tala ngo azolo ba ce n'est pas sérieux oyo ozo salawana. Je pense qu'il n'a pas eu 2 ou 3 mots à ajouter, qu'il a reproché seulement que non, ce n'est pas sérieux ce que vous faites là. Et c'est tout. Parce qu'on a détruit là où il était assis, le parti rendre visite à son beau-père. Voilà, il trouve un monsieur qui pose un acte de provocation pour avoir, parce qu'on a toujours dit, voilà, je l'aurai. Mais on a profité maintenant cette fois-ci une occasion de créer ce qu'on appelle un incident et profiter de l'image pour un peu les balancer sans vérification. Voilà. Sans même demander il s'agit de quoi. Voilà, banamboka, boko yoka ke masolo ezole kandenge ekole kawana. Maître, nazana motuna moko ya suka pona kosilisa. Est-ce que depuis Madame Mimi basomba lopango wana na maboko ya Madame Elodie et si basamba na Monsieur Benoît oyo toko benga lelo Monsieur Ilunga Benoît basamba déjà na ye? Si basamba déjà 2 fois. Tour ya liboso ezaki Monsieur Benoît, Monsieur Ilunga Kamanji akendaki kofunda Madame Elodie et Madame Mukanda. Pourquoi? Parce que Madame Monsieur Kamanja tekela Madame Elodie, on a produit un document azwaki $70,000. Madame Elodie à son tour a écouté que la Madame Mukanda, qui est comme 2e acquéreur. Bon. Toké na tribunal ici qui est funda na tribunal de grande instance de la Gombe. Toké kolonga ekuna na oyo ye moko akendaki kofunda bango mibale. Tolongi ekuna. Ake koloba non ba avocat nga basamba ki bien te, c'est comme si baza corrompu. Ake kosenga ouverture des dossiers et depuis 2017 dossier waneza etika la lettre morte. Dossier na ye moko. Après azongi Abukimir. Madame Mukanda mena eko funda ye tango Abukimir dozo mona jugement ya condamnation oyo. Basili Siwana, Madame Mukanda, le parquet a autorisé qu'on puisse reconstruire le mur. On a reconstruit le mur. Il n'y avait plus accord de problème. Et mais c'est Kamandi afandika ke sikanaye Madame Mukanda afandi et sikanaye likambote zakina na katila fali seulement qui ont exécuté jugement oyo ba exécuter yango te on a zo produire yango yango no mona deuxième problème tango maintenant mais c'est Kamandi aoti ko zoambongo de Metelsat de monsieur Sona l'actuel chargé du patrimoine immobilier ya Metelsat a joué $20,000 on a zo produire yo des charges oyo maintenant comme bato mususu muto ya sombi wana na produire acte de vente yangoyo acte de vente yangoyo ya monsieur Olekongo Junior. Voilà. Mais maintenant pour muto oyo akota na lopango maintenant nde komi problème nde akomi maintenant koluka esikani na kokende aluka ce qu'on appelle les palabres à politiser dossier pour à ses positions c'est ça le but oyo ya zoluka. C'est-à-dire pour le moment ce cas yoki que non moni quelque part wana tel un député un ministre habite vient créer de palabres pour non tel ndalinga boto langa lopango mais à lopango na yete. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. C'est la guette de la vérité. Hein? Biso tozwaka likolo te ba preuve yangoyo. Ozana posa ya ba preuve maître azali awa. Toko kota tina mozindo. Pona kolakisa bino lolengi ba escroc ba lati ba nzambala. Tolo ba bien ndenge wana. Escroc alati nzambala. Maître, est-ce que papa wana azana droit ya kofanda lisusu na lupango wana? Pour le moment. Ndeko nangai. Sur le plan de droit. Azali susu na droit ya kofanda ishika wana te. Akoki kozala pe libre.
Oui, parce que pour le moment, il est prévenu à liberté. Il est condamné à liberté. Ça, vraiment, c'est son statut et son état. Il est condamné, mais à liberté. Parce que le parquet n'a pas encore exécuté le jugement qui le condamne à 2 ans de servitude pénale principale. Na bamande o na autoproduire yo jugement. Mais na droit ya kofanda wana bakomi kotika ye mutu akoki kosala maintenant les démarches par l'ongolais sikawana c'est monsieur Junior Oleko Nguo. C'est le qui est devenu maintenant propriétaire en vertu de l'acte de vente, propriétaire en devenir en vertu de l'acte de vente. On a aussi produit yango na ba document yo metel ça taper ça qui est déjà le pango wana. Voilà banamboka version vraie ya lisolo ya conflit ya lopango ya Mbinza Meteo oyo Metelsat atekaki version vraie nde yangwana na ba document donc ba preuve à l'appui eza na version mususu oyo koya koleka oyo ti maître Liloba Yasuka ndeko nanga merci beaucoup ezaki batubaye ba vérité tout autour ya dossier wana parce que le bas mebele on a trop politisé beaucoup makape bino ba journaliste bandeko na biso bo puisaka na muzindo avant ya ko balancer une information il faut vérifier, il faut peaufiner, vérifier, tamiser, voir est-ce que c'est vrai ou c'est non, parce qu'une seule fois que vous allez balancer une chose sur le média, c'est le public qui en récupère et ça crée maintenant de bruit. C'est pourquoi moi je viens de vous soumettre le pièce que parti wana ya M. Kamandi Ilunga a memelope ba preuve na ye à la kisayo nulle part, je vous dis bien nulle part. Il s'est dit seulement je suis occupé, je suis aucune preuve. Alors nakosenga bandeko na biso ba journaliste comme bino ba journaliste, chaque fois que vous avez une information, très surtout à ce qui concerne des hommes politiques, il faut vérifier, il faut avoir les 2 sons de cloche. Ou vérifier, ba peso ba preuve, ok pekuna, parce que vous avez le droit d'investiguer. Pour y ba vérité, oh ba oui Michel Balobi polele. Non mais polele il faut ça au komi koto comme tu es au milieu, au kopé sa polele. Mais oh ba pesa ki wana eza polele te eza lokuta. Merci mwana mboka, merci vraiment ezalaki esengonanga makasi ya koyamba yo na émission ya ba meilleur ya Congo pe ya mokili mobimba poto yeba na kobimisa solo et puis kolakisa mokili mobimba ke musala ekosalema na kati ya mboka ezalaki esengo, je crois ezali mbala ya liboso pe ya sukate. La fois prochaine na kozana na lisusu posa na numéro mususu poto yeba na kobeta lisusu sete et puis kobakisa ba élément mususu soki besoin ekosenga pona yo pona lelo na pesi yo merci ndeko. Merci banamboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Banamboka bolandi mwana mboka maître oyo tozalaki na ye kati na wesika boyoki penza masolo mulaina mokuse ndenge ekoleka botuna na yebisa bino banamboka boyebi tango nalandaki Monsieur Kamanji Ilunga Kalala na kati ya émission wana akoloba en tout cas esalaki nga motema pasi nde eloko kutu etindaki ngai nayeba na kokota na mozindo kosala ba investigation koluka koyeba dossier wana ezali ndenge nini nde etindaki nga na kota bipai na bipai pona koyeba na kosassurer lolenge nini mutu akoki kozala enfermé na ndenge wana parce que on est quand même des humains hein na ndenge ya mwana musala na bino to sali ba investigation. Mais une chose est vraie, papa wana naluki esika nini nakoki kozwa église na ye po bako benga ye sango, bako benga ye prêtre na tuni paroisse nini azalaka ba pesinga penza paroisse na ete naluki koyeba etonga nini asalelaka voilà église nini akotaka jusque là nazana information te
Voilà pourquoi na komi tuna. Pourquoi kotambola na kombo ya basango, ya ba prêtre? Parce que esalaki nga pasi mingi. Sikoyo tokoloba nini? Batu mosusu bakomi tuna ekoki kozala escroquerie elati sutani. Point d'interrogation. Parce que toluki na nzela ya basango ba prêtre oyo balataka nzambala ya pembe ndenge tokomona bilili ekoleka wana ngana moni paroisse moko ya catholique oyo mwana mboka oyo tokomona na bilili wana sambelaka te o akambaka te wana nde nakomi tuna akosambela wapi azali prêtre ya etonga nini état de droit yangwana tokoloba lisusu nini meilleur de la RDC tozali wana pona ko encourager malam pe ko décourager mabe okoyoka bakotuna sikoyo alingi kolakisa nini tozolakisa bino état de droit. État de droit ezali respect ya ba principe, respect des paroles, respect ya ba consigne. Ndebo moni makambo nyonso ekoleka wana. Ba signature nyonso ezoleka wana. Ezoleka oyo papa ye moko asinyaki. Oyebi tangu nalandaki émission esalaki nga motema pasi. Mais tant on a continué na investigation, na yambi mettre, na ba document o ya fournir, na comprendre quelque chose que beskro baza ebele. Escroquerie et lati soutani. Banamboka toko luka état de droit, ezali pona kosale la chantage sima ya batu mususu te. Poto loba kembo lokola ezali wana mokonzi mboka ou bien nazana mokonzi moko azali mutu ya ekolo kinganzi ngape nazana ndeko na biso aza mutu ya ekolo wana tokoki kosala boye po esala boye. Non, ce n'est pas ça. État de droit ezali respect des consignes. C'est ça état de droit tokoluka. État de droit eza escroquerie. État de droit ezali moyibité. Nayebisaka bino tozaba na misala. E musala oyo boponaki pe boponelaki biso oyo biso pe toponaki ezali ya kopesa bino information vraie, fiable et bien vérifiée. Biso tozabatu oyo tozwelaka information likolo te to ya kotiango na place publique. Ba preuve yangoyo oyo ezali ebandeli ya masolo ya lopango wana ya Metelsat. Bisika wana Monsieur Kamanji Ilunga, Kalala Nelson, Benoît Afandi. Décharge wana oyo bokomona wana tango batekaki lopango na acte de vente oyo Metelsat atekelaki Monsieur Junior Oleko Nguu lopango oyo Monsieur Kamanji Afandi tisikoyo nde asalaki décharge wana oyo azwi $20,000 alobi akotika lopango wana na délai ya 3 mois. Biso tozoloba na ba preuve wana signé na seye Monsieur Kamanji. Ba dossier ya parquet ya nini ya tribunal plutôt. Bomoni ba dossier ya tribunal. Tolakisi bino carte ya lopango ndenge ezali. Tala côté Monsieur Kamanji akeko luka ba problème. Soki bomoni lopango wana villa numéro 9 ezana katikati mutu aza sima na ye batekelaki ye
batikeli ye nzela na ye abima na meteo na nzela ya meteo nde nzela wana na katikati Monsieur Kamanji lokola batekaki deja liboso na ye ye aye koteka lisusu mopanzi atikelaki na mwa nzela ya kobimela na gauche ndeko oyo ye aye koluka ba problème azalaki na droite Monsieur Kamanji ateki mopanzi na ya banda kobimela nde aye kotobola mopanzi ya baninga sans autorisation na bango tango bango bamoni bongo bakie na justice nde asalaki makambo place wana ezali Emery Okundi mutu akenda kotongisa te Emery Okundi mutu alongola porte wana bokomona bakolakisa te ezande instruction ya justice ba magistrat ndenge ye moko akoloba toyoka maloba na ya lobi alobaki ndenge nini. Ces gens ont cassé mon portail. Le portail là, c'est beaucoup d'argent. On peut y arriver, on peut voir le portail avec vous. Ils ont cassé. Voilà. Ce portail était là-bas. Voilà. Ils ont cassé. Donc c'était placé ici? Non, là. Ah, ok. Là, sur la route. Ouais. Voilà. Et personne n'était ici. Parce que j'avais déjà fait sortir les gens que l'Audi avait logés ici. Quand j'ai vu que ne parvenaient pas à donner l'argent. Donc, j'ai mis le portail. Eh bien, ils ont cassé. Et casser là, ça veut dire que c'est une infraction. Alors, si ils pouvaient avoir un portail, c'est là-bas qu'ils devraient le mettre. Voilà, c'est là l'entrée de leur... Donc, en fait, la parcelle à problème. Donc, la parcelle... C'est là, c'est la parcelle à problème. Voilà. Voilà banamboka sikona kotuna. Wapi esika ya Emery Okundi na makambo nyonso wana. Maître auti koloba wake mwana mboka Emery Okundi akendaki kotala bokilo na ye azalaki malade. Lokola Monsieur Kamanji oyo lelo tozo luka koyeba ko focaliser ye to koyeba te. Aza sango, aza prêtre, aza nani to koyeba te. Azalaki na posa ya koluka wapi kobimela. Nde akreyaki trouble. Bisika nyonso mokonzi ezali azali, soki mwa makelele ezali, il faut akoma ayeba ke likamoni ekoleka. Voilà présence na ye, kolakisa ye ke okoki kobuka esika ya batu te, ce n'est pas possible. Voilà, na lolenge ya kopesa kimia. Nde ye amoni ke yende mutu azalaki sima ya makambo. E bana mboka selon mikanda nyonso toza nango awa. Ezolakisa ke Monsieur Kamanji Ilunga Nelson akoki kofanda lisusu esika wana te. Po dele oye moko asinyaki na décharge oyo bokomona esi eleka. Afandi na lopango ya batu. Oyo basombi deja na Monsieur Junior Oleko Nguo. Mais je ne sais pas, et nazo comprendre te, que eloko ye akoluka ezanini. Et pourquoi tout politiser? C'est ça, état de droit. Oyebi, état de droit eza ko se servir na mabe pona ko salir batu mususu te. Na yebi sakabino chaque fois. Meilleur de la RDC, tu encourages à Kamalam, tu décourages à Kamabe. Nalakisa kibino na ba émission eleka. Makambu oyo mwana mboka Emery Okundi asali na mboka oyo.
azali compté parmi ba meilleurs ministres. Tango na loba kabongo ko yoka ba koloba alingi koloba nini nazoloba o ezali vérité parce que j'ai des éléments et j'ai des preuves. Il est compté parmi le meilleur ministre. Batu ba mituta na tolo pona ko combattre corruption. Ko zongisa makambo nyonso na nzela. Lokola batu ya mabe balinga kabola mute yango bako lukela ye makambo bako benda dossier ya kotoyo mabe bako lukabo ye mabe. État de droit yango to kosala ngo kabwe. Lisumu na ye ezali ko luka kotia kimia. Lisumu ya Emery ezali ko luka kotia ordre. Ezali ya ko respecter ba norme. Nde woko mona ba oyo bakozala kale moyen ba yibe ezali te o Emery asali boy. Ba oyo bakozala boye bloqué moyen asala boye ezali te o Emery asali boy. Hein? Ah voilà. Botu na biso to pesa bino ba vérité. Biso nde toyebi ndenge makambo ekoleka. Voilà numéro na biso ezali wana biso tozali ya kobata mate et puis tolobaka lokuta te. Meilleur de la RDC tolobaka toujours vous servir, c'est notre devoir. Nous sommes là pour vous servir en toute transparence. Voilà pourquoi tolekaka pamba pamba te pe tolobaka pamba pamba te. Soki toleki ezali pona kopesa bino likambo oyo esalemi na ndenge esengeli. Na kozala na posa ya koflate mutu te. Koluka bayebanga ou bien nazala sima ya mutu moko boye po nazala influencer na mutu mususu te. Nalingaka kozala nga moko. Mais ko défendre oyo ezali vérité. Preuve en est que na makambo nyonso monsieur Kamanji Ilunga Kalala Nelson alobaki toko benga ngo ba chantage ezana ba dossier belé to découvrir na ba makambo oyo ba escroc bazai belé sur base ya makambo oyo tozana ngo awa maître awuti kolakisa bino bana mboka tozana ni aya kobakisa bino moko bolandi. Je crois que la fois prochaine tokolakisa bino mozindo lisusu ya masolo na kosenga na monsieur Kamanji Ilunga Nelson bisika zali na batu nyonso bakolanda biso ozana version contraire. L'émission meilleure de la RDC, on est disponible pour na koyamba bino. Ozana ba preuve. Toyoki ministre azolo ba ce n'est pas possible. Toyoki mama wana. O bazo discuter na monsieur Kamanji. Azolo ba. Mais monsieur Kamanji alobi ba fingiye toyoki ba injurité. Hein? Ministre à la qui est kokangisaye dans 48 heures comme maye prison, mais toyoki ba santé. Na kozala na posa ya sonwana. C'est ça le meilleur de la RDC. Bopé sabiso pe sonwana ministre à la qui est kokoti saye prison dans 48 heures. Bopé sabiso sonwana ba finga ki monsieur Kamanji parce que apparemment azana équipe bien formée. Oyezwe la kaye bilili. Hein? Azana ba professionnel. Azana ba caméra cachée. Donc aza bien sécurisé bisika zali. Voilà pourquoi mutunyo sozo kota na lopango na ye. Aza bien surveillé et puis image na bason et koleka bien. Félicitations mana mboka. Pona musala malam osungi biso. Bana mboka nazali mwana musala na bino. Je crois pona lelo tosuki awa. Masolo et Kokoba. Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir.
yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. ezosala pasi toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.